Acha na hii, bacha son. Ah, landa karo na sima. Oyo. Tika lega, atoke. Oui, bandeko internet toza awa na clinique Ngaliema esika tozobimisa ndeko na biso Dadiki Kambala ndeko moni tote na martyr kuna ba désordre nyonso elekaki toye awa siko kobimisa ndeko na biso tomoni nyonso ekomi en ordre bandeko na biso ba artiste ba se mobiliser pona koboko toujours kokunda ndeko na bango à l'honneur que soit famille balinga bayokisa bango soni artiste ba bongisi bakunda ndeko na bango bien atozana na ba président ebele ba président ba uti ba poto ba ndeko ba comédie ba uti par-ci par-là atona président Apo Firenze. Bonjour président. Bonjour. Président en direct maman beaucoup ça t'a beaucoup ça na table quoi to sur na président moi bien président Veda Diazalaki ndeko na yo frère na yo sango ya liwa ya litango yo kiango ezala musika ezwa ki yo ndenge ni émotion toujours comme on a expliqué ba photo parce que la question réseaux zonga au moment na internet to bandere lo mo émotion parce que mutema moto a cherché pas na ki ça fait très mal très mal très mal président très mal très mal président très mal président na acte OP famille et sali na martyr famille eboyaki ko associer bino artiste ebozala na organisation ya matanga famille yango moko ezui mais famille akoki ko organiser matanga bien te ayokisi bino soni na kati ya martyr. Oui. On est là ma famille va s'organiser. Ce qui s'est passé en tout cas. Dans le cas où on a un beau famille, na sepeli dans le micro na le bon nom keméti que toi na pas sur na matanga azam de konabiso to il a ndali. Remercier vraiment. Famille yo kibiso so ndeka lo biwa. Merci. Merci beaucoup président Albi ole la non de konaye. Toza na temps ibele to zo président pour na ko solo la naye. Azanano ba séjour né ezana na kin to ka va to vana la président to solo la naye. Toza ana morgue ya clinique Ngaliema. Esika ndeko na biso papa na biso dadi azana mali place to bimise to kene kuna na martyr et ça vraiment bien il est bien de bandeko ya artiste balinga parce que famille ba yokisi biso soni famille ba memi makambo na ba ndenge na bango moko to yebite famille ninyoyo à suivre vraiment na ndenge ba artiste famille ya dadi ezo sala vraiment princesse nana kanda papa na sepe na nana kanda makasi mutatu na sous question te kanda za makasi toyebi ke boza yo silka na ba acte nyonso famille sala ko banda na stade na nde ba memi yango lisusu na kati ya mort na yebi ke boza yo se faki ba mbale na loka de ba ke ko bwaka so ana mo na ko faki na ndako biso zalete faki ba mbale ba ke na bango bwaka kamba moko papa ya ko annoncer ba yo ka ba soni boye ko za soni il y a des gens partout, na minute on a pote ça matanga, Paris est en deuil, bato ba les dadi, ba wa bi grandeur et dadi te. Peut-être mutu so vanda au vani na mutu na ndako bi grandeur n'était mais libana mboka ba bi grandeur, ne c'est pas du tout bien.
So ana morgue vraiment problème nini eza ko passer awa na kata mort. Nebi wapi papa depuis to yeki to temika bo to moni pe buba leki na bilamba il paraît bilamba ngo pe zango ya taille na été coquille été na so batelo nini na ye bateni na za na ebité ba vana na ndona ba yebi nani ba yebi baloba nini ba yebi ata taille na été muto kofi akonda ki bo yebi taille nete po bo le bilamba dongi do yeda ndaza na okufa mana na pantola dongi c'est pas bien et ça bien té. Oh. Eza bien que ata ki muta mavuanga ngo fo matanga ne peza ka mavuanga te oh so la ki ba comédie bazwa ki mbongo ba comédie bazwi mbongo mais famille pourquoi ko sabe ko saba to soni boy muta kufi déjà journée asuka ba pese bonheur ne nyoso tout bo pese pourquoi comme ça pourquoi morgue bangi ba kanga to ko bidaso pe 16h ba on se la ka yeda diebi et comme le roi di kamusus pardon binomo bomona vraiment eza passe vraiment eza passe na ba famille na biso oyo vraiment toza na bango na kati ya Congo totamola na biso tozwaka mwasi ya ve moi c'est mi balé parce que na basi mi balé on a eni moi c'est bosso da zizé voilà on le canal ko eni mama bana bote ba mi balé voilà babi bayeli ya dadi bilamba ya dongi sona tombo ribo kalena o goga ntika donc batu podium ya mabe ya mukie on podium ma catch ati dalili kamala kombaona pour rien à dire c'est que ba bébé qui dalili kamala na mwa kaza fubwa tena mwa kafea mbosa ba pek na mwa musuna na sarba oyate na mona on a tapis rouge botu 15 000 bis 20 000 35 000 donc on dalili kamala c'est que ba fantine wana to bon to teme ya mwa to teme ba fantine wana so ne ko tele melo famille so ba maseke ah ba mi balembo mi so bango suko basali baduni mongo batemo na banque na compte bloqué batemo mo na banque bo matanga bokata na banque oyo na ele mo de jour de leni so famille batembo na banque bino pe boko lukata bo defata après papa na air mini parce que biso to ba mo plesili to defa na air mini to defa mo na tongo biso to ba matanga ezali ebembe malelo bapele bango mongo botu botika tefa ba bébé steke ba bébé tout ça ba bébé et la main ba bébé ko lokate vela ati la madongi les vieux bio et la madongi bon tout va normal maman live ba famille na biso ba mo se na biso kufaka ba to ba mo na biso mama kata na makambo donc tu ko ba tanga mbeli tout kufa ba tika biloko mais non botimbo na compte bloqué na banque c'est bien de vérifier vraiment ce qui non ils ont la compte tu as des flics depuis 6 heures pour preuve que tu mon major oui alors ça dit on a après moi pourquoi et puis à déficit bango ba après moi aussi ma ko ba ba de bango ba na bango so bo de bango mais babi banque ndé mutezumo banque di pour le ko mama tanga lelo peut-être to condamner les familles même sous famille bachango na ndako msu tika biloko wana na bia basaki wa bilobi basaki wa bimekedi basaki wa bimardi bakana mona banka lelo jiba chuchu ele bembe bura mona banki et la blague bakaboni mongo bayemo pour l'information bakabona biloko jour wapi na biloko ya matanga ni c'est bitumba il a sensité 25 chinis la leke de Kamala pourquoi à quitter le makambo bango pourquoi bon on papa on se sunu bon on interpréter la bêtise de bango famille batama boki basali eloko moko te katafak bango libulu bango c'était tout bango oh ya lindondo bomona yango lindondo kaka stade de martyr basaki ndeni babengi bakonzi baye maboke baye bapesi Patrick botambo na Patrick comme ça vous savez ça dimanche bali makamona te voir même na 25 ndanda on a confiance dans été ay boni masumo yibi to bongo na stade de martyr oh non on masumo yibi to bongo stade de martyr bino boy dictateur en masse to ye matin le parti de comédien to la vie bio bana production matin simbi famille so simbi te famille bito la makamona te un point un trait un rail un bar. Merci beaucoup un rail un bar babi Sonia Matango yo eza toujours famille récite nango eza famille eza bato ya théâtre te soki matanga et réussir eza famille sopé et roupé de simité eza kaka famille de tozaka kana morgue
Mama. Na benga yo. Mama ndio. Okay.
Ouais, cher ami internet, dès Bimi, à toi la martyr, place tolé la Venabiso, Dadiki Kambala, Touti mort, où est les kina mort, Bomoni Bino Moroba na poto, et les kina mort, Makamwa Soni, où est Salami, Yadadi Baye, les Bilamba, Rico qui était. Famille Okisi, Yadadi Soni, Tina mort. Et le moins nous a place, Yalelaye. Et il y a les sous na mort. Ils ont vraiment pas si vraiment. Ils ont vraiment pas si. Bonjour pas Serge. Bonjour, ça va? Oui, ça va bien. Pas Serge, tu es ultimement ce que tu es dans les places autour de la Vedadi. La acte où tu as passé qu'on a la mort, cercueil, moi été, il a ma moi été. Famille pourquoi ça retour dans la famille pourquoi ça li bon na oye bandeni eza makambu famille et sali naza membre de famille té naza membre de famille artistique oui naza membre de famille té famille pourquoi et sali bon là il faut poser la question à la famille pourquoi c'est passé ainsi biso ça pour rien na poser bino que na poser question oyo parce que bino na famille bozala été une famille vous allez être amené qu'on a bien beaucoup de côté les méla bah acte est passé dans la famille bon en fait nous sommes taxés de tous les mots bah miyibi bah escroc bah profiteur et consort ce qui famille à lobby à salama kamuna yemoko là nous déclinons vous comprenez hein nous déclinons sur les années skamoro bah ben la oka miyibi bah ben la ko escroc profiteur so il kambo ezali oyo il faut ça là eloko osala el bosoni au décliner nam tant makambo ko be bande ba kozonga ba pesa yo raison n'est-ce pas ezaka bongo ndeko na ngai yango oui yango pas papa nanga Alain papa Serge plutôt pas Serge na ba acte est posé lelo na liwa ya dadi to souhaiter to bi à chaque fois to souhaiter mais lobby so que y famille moko télémé que non y moko organiser makambo est-ce que vous allez pour famille on doit contre mutu azad d'abord membre de sa famille hein nous aboyé aux d'abord membre de ta famille biologique avant comment la famille artistique ce qui famille na omo télémé on laisse la chose mais tout ça à nini entre la famille biologique et la famille artistique c'est la famille biologique qui prime d'abord parce que c'est sa famille. Hein? C'est la famille du défunt. Oui, c'est la famille du défunt. Pas Serge. On peut s'imposer toutefois par rapport à nous-mêmes, hein? Par rapport à l'organisation. Oui. Mais on ne peut pas s'imposer par rapport à la famille. Famille est égale à la famille. Sinon, Maramberozon et la Binosima. Yango. Parce que au Bino Bozoa qui soit qui, et c'est passé bien. Aux familles, tant les passé. Il y a artistes et artistes qui sont. À Dieu seul soit la gloire. Merci papa. Adieu. Artiste baza na kanda na makambo yo famille et sali. Mingi moni ba boya na bangolo ba. Amo baza na raison parce que famille papa si bango charge ya makambo matanga famille yo kisi ba artiste soni. À chaque fois babeta c'était kaka ba artiste baza la rabou ba fisa ba des autres mais oya tourna biwa ya dadi waza icône na monde na biso théâtre famille même te kisi ba artiste soni. Et bandaki a on a place ya bien te te kuna na sime na cercueil na nini na kuna na nini na mort cercueil ya bien te bilamba et qui veut d'adité donc ezara rapace les akara passe vraiment na président Mayo bonjour président Mayo tebi ke bwana kanda boza ko na kanda te na lemine boza lemba président Mayo bien na kanda te peut-être azani
aza content na makambo famille sali na mukwa lelo ezama yana kana tazande ya lemba ozama yo onto famille lelo sali pona vedali na mort il a dit que Sibir m'a rendu les capons m'a Sibir. Mais ça personne n'a vu qu'est-ce que soit bango ba Sibir, ça personne n'a vu comment, la sonne n'a vu parce que bino mo ngaba sa organisation na ndenge na bino. Ba so c'est pas de l'autre côté, ne to mona makambo. C'est pas bien. Les allo en bon les allo même bon les ali. Et on sala ba cercle qui soit bien. On n'a pas le choix, nzambe mo rasuma. Mais là c'est il a dit qu'il est bien. Il est bien. Merci. A dit qu'il est bien. Au moins on a encore arrêté parce que corps et qui est na place des artistes corps qui est na place des artistes quand des artistes n'y sont plus faka qui na kuna après et awa y a encore qui na kuna après zonge la biso awa la chaîne avec nous le makasi un mot à dire à propos de ce qui est passé aujourd'hui na ba organisateur ya matanga ya Dadi. Bon et na ba épreuve nyonso auto vivre na vie et puis ça ba leçon hein ouais. Moi je confirme seulement que famille na yo ezaka ba obote bi na bango te hein tant amina tabenga abi chaîne aleki nanga donc la chaîne na biso tu vois donc quand elle dit ça eza euti na motema vous comprenez. Donc, nous sommes plus à l'aise dans la caminette pour aller faire la cuisine. Vous comprenez? Vous comprenez? Donc, ils ont mawa, côté la moutou, azalanga bolinga batuneti dadi, mais c'est comme si Bobsek naye ils ont saboté. Heureusement pour na biso, sabotage on est artiste été, ils ont famille naye. Donc, bakolo babi moi na malama kufa na kata tata naye. Vous comprenez? Depuis Papa Dadi a Koufi, bah effort au basali, je crois, ils ont renobaté. Je dois me sentir très mal que Belle-Vie allait là, Dadi ko légalé qui n'est pas beau ma famille moko. Vous comprenez? Je dois me sentir très mal que Marina a aussi la belle effort pour les cousine à Dadi. Major Obisadi, il faut abattre mon tout pour pas arranger. Donc, Batu Obaloba Makamu, total à Nini Togo Loba. Lélo, moi je le dis, même en négociant la porte, moi je m'en fous. Quand je parle, j'assume. Au cas où, oh Lélo Richard, Nzamba Benye, Botiga dans la famille, Nangabo Bagé, Bozan Lissoum. J'ai un problème là, ma famille. Bon d'ailleurs, toutes les familles africaines les ont. Comment expliquer? Si vous les soumis beaucoup de la moto, mais vous dites bon, vous êtes un compte bloqué. C'est quoi ça? Bombi wana, taba hotel chapelle ma bébé artiste ba lingate ba luka chapelle mususu. Kayanga na problème ezate ba laxi que non et c'est ba sungo la biso dadi ka la biso de yeba été. Comprendre? Nous remercions maman Olive Lembe Kabila. Merci maman na nyonso oyo obanda ko sala bando banda mo ko liboso ti lelo pour na ba artiste et comédien. Et puis première dame maman Denise Nyakero. Merci beaucoup maman. Enveloppe na yo vraiment et comment que sali musa na ngona famille Dadi. Okay, merci beaucoup. Tout le monde est bembe avec Dadi Utoya.
Sima koya Sima ne Sima. Na boniza je la cite be. Mais ne ba o mata bona o na o ku sa pe Sima. Je la na ba o mata be. Parce que je la Sima ba ntana se. Aba ntana. Afia ya powder juga. Jésus leur dit, allez dire à Jean, ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu, que le boîte marche, que le sourd entende. Moi aujourd'hui je témoigne la